viva. Fati Béton. Fati Béton. Fati Béton. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, nous tenons tout d'abord à vous remercier individuellement pour votre présence parmi nous ce soir. Comme vous le savez, il s'agit de la sortie officielle et la présentation du comité de notre organisation dénommée Norvège pour Fachi. Cette organisation regroupe indistinctement les femmes et sans tenir compte de leur appartenance religieuse ou obédience politique, qui ont accepté de soutenir et d'accompagner le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, depuis sa prise de fonction le 24 janvier de cette année,
Le président Fachi s'est résolument engagé à redonner espoir au peuple congolais et à restaurer la dignité de notre pays. Par amour pour le Congo, notre pays est solidaire avec nos compatriotes restés au pays. Nous nous sommes engagés à apporter notre soutien aux actions du chef de l'État par la vulgarisation, les lobbying. C'est pour cela que nous encourageons tous ceux qui ont des projets de développement de ne pas hésiter d'aller investir au Congo. On dit toujours que l'union fait la force. C'est pourquoi nous invitons les Congolais à l'unité pour le bien de notre pays. C'est cela l'objectif de notre organisation. Bienvenue à tous et à toutes et nous souhaitons de passer une agréable soirée avec Norvège pour Fachi. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer à notre étape. Pour notre pays, nous les mamans et nos papas de la Norvège. Comme vous le savez, notre pays a connu des différentes situations telles que la colonisation par les Belges. Nous avons connu la cession du pays à l'indépendance, dont les choses n'étaient pas faciles à contrôler. Il y a eu coup d'État, il y a eu sécession, des rébellions, révolutions et la dictature. Parmi ces étapes, Kasavubu est arrivé au pouvoir à l'indépendance, Mobutu a pris le pouvoir par un coup d'État, Mzee Kabila est entré au pouvoir par la révolution, Kabila fils par la sécession. Mais Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi est venu au pouvoir par une alternance pacifique après l'élection présidentielle de décembre 2018. Comme vous le savez, la situation dans notre pays jusqu'à l'alternance démocratique avec le président Félix n'a pas facilité l'émergence de celui-ci. Au contraire, cela n'a fait que amener le pays dans les gouffres avec des slogans sans résultat palpable, comme Objectif 80, ne pas trahir le Congo, Révolution de la modernité, un pays émergent. Pourtant, notre pays regorge de ressources qui, avec une bonne gouvernance, peuvent être utilisées pour le bien-être de chaque Congolais et même aider les autres pays. C'est ainsi qu'avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la RDC et les initiatives qu'il prend allant dans le sens de créer un état de droit, restaurer l'autorité de l'État, combattre les antivaleurs, redonner la dignité à chaque Congolais, nous pensons qu'il est bon de soutenir le président Fachi à travers l'association Norvège pour Fachi pour réaliser sa vision pour le Congo. Ainsi, pour les faire, nous, membres de l'association Norvège pour Fachi, devons nous imposer quelques sacrifices. Ça peut être, nous pouvons faire des cotisations et faire quelque chose de grand au Congo. Des dons, nous pouvons les faire aussi. Notre temps, par exemple, ce que nous faisons ici, nous avons quitté nos maisons, mais pour organiser cette rencontre, pour que nous puissions faire quelque chose. Nous pouvons aussi faire des lobbying, comme Maman Elie a dit. Nous pouvons faire des lobbying. C'est dans le sens, par exemple, d'être avec les Norvégiens. Souvent, on est seul avec seulement les Congolais ou bien avec les Noirs. Soyons quand même avec les Norvégiens. Il y en a qui ont ces soucis-là d'aider ailleurs. Ils peuvent aider aussi les Congos. Ils peuvent aussi investir au Congo parce qu'ils sont des potentiels investisseurs pour notre pays. Ils peuvent être aussi des bailleurs de fonds. Parce que vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, tout se fait par network, comme network, on dit en norvégien. Si vous connaissez quelqu'un, et ce quelqu'un-là peut vous introduire là où vous pouvez avoir des connexions. Donc, nous avons besoin de ces connexions-là, nous les Congolais qui sommes ici.
pour que nous pouvons amener quelque chose. Parce que ce n'est pas seulement Félix, ce n'est pas seulement le gouvernement, mais nous avons aussi un devoir. Exemple, vous savez qu'il y a des femmes éthiopiennes, par exemple, qui ont construit un hôpital en Éthiopie, les femmes qui vivent ici. Si nous croyons et que nous nous unissons ensemble, nous pouvons faire quelque chose de grand. Mais à condition que nous décidions de nous lever et de bâtir à l'image de Néhémie qui avait reçu une mission impossible à l'œil humain. Dieu veut rebâtir le Congo. Levons-nous et bâtissons. Je vous remercie. Merci Maman Espé Mbouéboué. Vous savez qu'en dehors de notre association, nous avons le parti IDPS ici en Norvège. Et je crois bien la plupart des mamans qui sont dans cette association Norvège Bufati, elles sont aussi membres dans le parti IDPS Fédération Norvège. Voilà pourquoi nous avons profité de l'occasion d'Abenga, responsable de l'IDPS en Norvège, après sa bisopé, moi de l'Oba, parce que ça va bien, son papa Zali à l'Oba Pekaka. Je vais dire papa. IDPS vivant. Viva! IDPS vivant. Viva! IDPS vivant. Viva! 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 Président de la République démocratique du Congo. Merci. Maboko pour la bâtiment. C'est vraiment pour moi un grand plaisir de me retrouver ici. J'avais appris pour la première fois la création de l'organisation de Maman. J'étais encore à Kinshasa et ça m'a beaucoup fait plaisir. Et j'avais envoyé mes félicitations. Je demande encore une fois d'applaudir pour l'initiative de Maman. Vraiment, cette initiative, elle est vraiment à louer. Parce que là où il y a les mamans, ce sont eux qui donnent la vie. Ce sont elles qui font en sorte que ce monde puisse être le monde. Nous devons beaucoup apprécier ou encourager ce que les mamans sont en train de faire. J'ai suivi les interventions des mamans qui sont passées ici. Elles parlent toujours d'une chose qui peut aussi nous interpeller, nous tous. C'est amener les projets au niveau de notre pays. Et ça, c'est la volonté aussi de notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que pour aller de l'avant, avec l'idée de nos mamans, ici en Norvège, du côté de nous, les hommes, nous avons encore pensé beaucoup plus dans le cadre de focaliser les idées des mamans. Il existe ici une chambre du commerce qui a vu naissance depuis, ça fait maintenant 3 ans, mais alors depuis l'année passée, nous canalisons des efforts dans le cadre de mettre tout ce qu'il y a comme projet, tout ce qu'il y a comme activité, d'encourager encore un peu beaucoup plus pour aller de l'avant. Donc, ce que les mamans font, nous ne pouvons que les accompagner, les aider, au besoin même, les inviter à venir échanger avec nous
Nous avons notre bureau sur Tolbi Gata, c'est toujours ici à Oslo. Donc nous tenons vraiment à ce que cette œuvre puisse aller encore plus loin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Tamboué. Comme nous avons dit, nous allons utiliser nos 4 langues nationales, la Kolobasko, la Lingala. Ndenge Papa Alobi, pour l'initiative Otozui. Tant que tu as une initiative, nous avons un côté. Nous avons une maman Misatou. Nous avons une initiative Oyo. Ngai, maman Bernadette, na maman Marie. Et vraiment, tu sais, là qui t'a coupé, tu as qui parle en vino. Bon, maman Béatrice, pardon. N'abo salut s'il vous plaît. Et dans maman Béatrice, Bibé, na maman Marie, Béatrice, Bazoya. Les enfants qui sont solo de Bité. Ils sont pas maman en Norvège, c'est que tout élément, tout ça là, et le copo na boka na biso. Donc, qui côté Kalaka Kimiate, et ça, Malam Miki. Yango dans le bit, au solo là qui, négal solo ma maman, tout le dit que tu es au fan de la poété, ils sont ma maman pays en Norvège, tout élément, tout ça là quelque chose, parce que tout ça peut avoir ma potentialité na biso. Pourquoi tu veux pour la mboka? Et surtout que Nangonga Oyo ya président Nabiso Félix Tshisekedi to sunga ebe na tabu ya mandat na ebe na suite ya makambo ekoya to za ba projet bilele to lobi to solo là to liana parce que je crois ba bazal jana banzala après kolia ndé to continuer sur le programme Nabiso. Ok, merci beaucoup. You're
Zampé la bande comme ça, c'est qui demande pour ça. Tu que ton sangani awa, c'était pour nous présenter au comité Nabiso. Parce que ma maman courageuse, il y a Norvège pour Fati, Toza Ebele. Toza Ebele. Et avant que na benga ma maman wana pour nous présenter le comité Nabiso, et ça maman mo kwa senga que vraiment faut qu'il s'il vous plaît, na pese ata 2 minutes kaka loba pour que na encourager ka bisoma. Na bengi maman Dorcas akoki koya ko loba. Kaka 2 minutes wana senga. Maman Fati Béton. Maman courageuse en Norvège Béton. Tu dis bien que l'association Nabiso eza ya balumba te. Voyez que président Fati aza président ya balumba kaka te. Aza président ya batu nyonso. Ya wana tozo utiliser balangue nyonso oya kolinga Kikongo alobi. Oh, elle dit Chiluba à lobby, oh, elle dit Pessoaï à lobby, c'est comme ça pour. Et ça pour mon akati il y a association Otoza Biso Nyonso. Oh, kaka bengali Congolais, Alimbi Congo, Aza na droit ya kozala na kati ya association oyo. Boye na pesi mama Maluma. Ba mama ya Fati Béton. Oye. Oye. Ok, papa ya Fati oye. Oye. Nazo pesa binonyo sombote pe lokumu epa ya yawe ba pesinga kaka 2 minutes na sala mbangu. Mais na lingila lo bana pesi merci na mama Eli pour na organisation oyo asali sikoyo na sepeli mingi longonya mama. Na sepeli mingi po ba mama batelemi po na mokolo oyo. Nazo pesa yo courage continuer na ba mama mosusu to continuer toza biso nyonso na kati tokotika na te mais eloko moko na lingi na bakisa ndenge toza mikolo ya lelo tozo sepela tozo seka pona nini Kongo na biso eza na pe sikoyo mais mokonzi na biso po azua bokonzi oyo tozalaki kolela mingi epai ya Nzambe tozalaki kosambela mingi nini bakongolo nyonso na monde mobimba po toza bipai nyonso na monde mobimba bakongolo baza full tozali kobelela Nzambe po asalisa biso po apesa biso mokonzi oyo akokamba Kongo na liloba ya Nzambe sikoyo nata organisation oyo association oyo salemi po Kongo na biso ekomi na pe mais sikoyo tobosana te totelema to continuer na kosambela tozala bomoko na ba papa na ba mama ndenge ba mama boteleli mama ndiye asungaka ndako mama ndiye abotaka mwana mobale na mwana mwasi misiko ifo totelema kaka na mabondeli po likambo oyo ekende liboso na ta association ekende liboso po mokonzi na biso aumela kuna po ye moko akokoka te ye moko akokate ndenge tozalaki kosambela to continuer to tika te ba mama ba papa to tika te to kende kaka na mabodi après ça mokonzi na biso tango akoti na bokonzi akotaki te na makila ya bato amen akotaki na bokonzi buna pe Nzambe a choisiraki ye po azalaki kosambela ye moko bomoni avant kota bokonzi azalaki kosambela atamboli mingi sikoyo biso il faut tosalisa ye na mabondeli il faut azwa mabondeli mingi po na mabondeli na biso na makila ya Yesu Kristo oyo tokoki kosopa na epai na ye ndiye akozala na sagesse na intelligence ya kokamba bato nyonso na mokili mobimba Nzambe apambola bino ndiye ndobo na lingaki na ebisa bino tozala bomoko ba mama tozala bomoko ba papa to continuer na kosambela amour ezala na kati na biso Nzambe apambola bino na kombo ya Yesu Kristo mobikisi amen. Merci maman, merci beaucoup maman Dorcas. En tout cas maman tobana koyoka bazoloba basi batongaka mboka te. Est-ce que c'est un solo?
continue que basi batonga mboka te. Eza lokuta. Biso basi notonga mboka papa Fati. Ba mama to telema, to za ba talent, to za ba kamwendele. To ko iko tonga mboka be ba papa na biso na ba e ko fanda. Donc to telema to la na te. Bande ko pe bazangi ko na biso to benga bango baya elongo to ko ka ko sala eloko pona mboka na biso ko soutenir président na biso. Awa siko na zone ka na présentation ya comité na biso. Na comité na biso tozali na ba membre effectif, tozali na ba membre sympathisant, tozali na ba membre d'honneur. Mais tozali toujours ko continuer ko benga pe ba de comme sou ko ya kozala na biso elongo. Ba membre effectif to yebi ndenge to lobaka eza mingi ba oyo baza ko pesa pe cotisation na bango. Et na kati ya ba membre effectif wana o baza ko pesa pe cotisation eza na deux groupes. Toza na comité oyo ezali restreint na comité ezali élargi. Alors comité ezali restreint de nazo benga na ko bando benga ba mama ba ko leka liboso soki boloki kombo. Bon, toza na maman présidente na biso ya Norvège pour Fati. Ezali maman Eli Loabe ya Maseru. Ya Imoko. Toza na vice-présidente na biso maman Béatrice Bipendou. Tozali na maman na biso trésorière maman Siska Masanga. Hein? Oui? Hein? Aux autres trésorières, caissières. On y a vu pour ce scénario. Alors, adjointe Naye, nous avons à l'année la Sibétali, maman Nicole et Coco. Tozan a ma secrétaire na bisomi balé. Ma secrétaire na Césalie, maman Joséphine Maserou. Azalité Azan en voyage et secrétaire adjointe na EP Azate Azan en voyage parce que Azan éprouvé yango à mon amitié. Toza na relation publique maman Espérance Mbouéboué. Toza na machine deux chargés de la sensibilisation, mobilisation. Zali maman la biso Marie Bédou, Kaba. Et na maman la biso Marie Kabael. Toza na équipe na fait un protocole. Toza na maman Agnès Béa Azate. Yé akeipe mataka wana bakei na Belgique. Et puis toza na maman Esther Ndayape ayete aseexcusaki moke. Toza na maman Meta Rose na kati ya protocole baza bamoni satu na kati ya protocole wana ezalaki comité restreint na biso na après toza na comité élargi toza na baconseillère parce que bamama oyo bamonaki bango basengeli bazala na esika ya kopesa conseil e baza mpe bamembre na kati ya nini na kobenga bamama toza na mama na biso Bernadette Nganza. Toza na maman na biso toza na maman na biso nze ba Joël. Toza na maman na biso Pascaline Mosolo ayete parce qu'azobela sali mwa clip. Toza na maman na biso Nathalie Tumba. Et bien, été, c'est excusez qui nous quitte. Toza maman Godelive Doyen. Toza la maman Prudence Louboyan. Et a été on a bazar maman effectif on va participer pour le loco ezala. Mais en dehors de ça, Toza na ba papa. Maman chantait tu vois yopé. Toza na porte. Maman chantait ya kala bon de côté.
Sikoyo, d'abord ça qui maman chantait le Congo là, d'abord ça les Kokomawa. Donc Aza et le Sopé, Aza parmi les membres effectifs, il a contribué pour faire et d'abord il y a le corps de Ben Soya il a les quatre places à Momo. Il a gardé ma porte pour sa Momo. Ok. Tout ça ma papa na biso, oh to bandima qui paye pour pas qu'on soutenir biso. Na komi pe kombo ya papa wana nyonso mpenza te bon soki nabosani seke ezaka kama nakomeka kotanga na oyo naza nango awa toza na papa na biso Jean-Claude Babeya toza na papa na biso Elton toza na papa Pascal Vita toza na papa Joseph Tambwe papa Marcel Kaba papa Kabaya papa Jean-Alidor Mbwebwe, papa Clément Kalouba, papa Élisée Mukendi, papa Jackson Luboya. Ah, papa Pascal, maman n'a pas fait Didier. Eh, la vraiment. Bateau, ça n'a pas ça. Tous appellent la papa Francis, appellent Bango Baza, papa au Baza, conseiller na biso. Tous a besoin de Mango. Parce que tout ça là toujours. N'est-ce pas d'aller papa Kabaya? N'attends qui est papa Kabaya? Donc tous a papa na biso wana, tous a posé un conseil na bino. Tous a posé un projet, ba idée na bino pour soutenir biso. Et loko tous ça. Pour ça, bébino ba papa, to gipe o gede ka li sote. Et c'est même ka bo sunga biso to za na posa na bino. Mama ba mama ba botela biso nanu misiki ya bana Congo to simbana maboko Congo elonga poto la kisande ni biso bana ya Congo. Tozali vraiment na unité. To la na benge bo kozina biso zo senga biso. Tozala eloko moko tosangana tokosana nanu bamabe na biso wana tosangana oyo ezali ya malamu mpo tokoka kotonga mboka mpo soki totali mabe tokende liboso te mais soki totali malamu na biso tokokende liboso toyeba kolimbisanaka soki moninga asali mabe olimbisi yo mpe koyeba kosenga pardon soki osali mabe wana ezali donc oyo bazolakisa biso na mokonzi na biso mpe esengeli tovivre yango bolingo unité tolinga bato nyonso ata baoyo bazofinga biso tolingaka bango tolakisa bango nde malamu peut-être bango bakokopie biso soki bamoni malamu wana baza bato donc baza bandeko na biso baza bacongolais tolingana vraiment tozozela nzembo na tanda tozozela nzembo papa Maurice na évité ayela ki biso pe mbote ya bandeko moko ye moko malamu ya ko pesa mbote wana bandeko bonsoir bonsoir et outi na Congo tozalaki na brave maman oyo mama Eli tozalaki na ye na mboka Belgique. Est-ce que vous avez un bon transport? Oui, la foutaki, la sombaki, billet, na ngamoko, na aller na retour, coûte na retour, na yibinga valise. Et dans le pays du comité santé, na moni président na ngai, Félix, et ça n'a bien, donc consoler ngai kaka. La kenda na mbongo na ngama kamefu na mbongo na ngai. Pour la lingi président Fachi. Amen. Amen. Comment donc, bandeko, tant le cookie, tout ce dans ma boque, on dit que Colomba, on te tourne à Congo. Donc, il est pour nous représenter Congo, diaspora congolaise, et puis, bandeko, nous sommes qui occasion de prendre un sala, bah, quitter. Donc, comment il y a, et ça qui est vraiment Norvège, elle a bien représenté. Et tous les gars qui n'ont pas chaîne belé, interview belé, et Molobé de la Mino, au Boyebi, humble serviteur, j'étais vraiment tiré de gauche à droite, nous savons qu'il a besoin, à Norvège, à Solangangaï, et ça dit que Bakonzi, il y a au Bazali et Longo, Sikamoko,
na mokonzi mboka, donc président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi, bandeko na ba pressa qui vraiment valeur ya Norvège. Alors balobi ke ba plateforme eza ebele mais to bosa na te ke biso toza eloko moko eza plateforme. Plateforme to bengi yango plateforme Faci Mokonzi. Na kati ya plateforme Faci Mokonzi o bazali proche ya président bazali koloba ko soutenir donc ba ebaki nazali awa batindi mbote mingi na bino depuis Kinshasa na président autorité morale Fabrice na président ya plateforme Faci Mokonzi président Eric atelemino mbote mingi alobi ke bokende liboso soki bosali makasi mokonzi mboka koya awa na Norvège. Plateforme Faci Mokonzi balobi ke mboka eza moke eza costaud. Norvège ezali costaud. Yango nde simbi Scandinavie. Yango wana balobi ke musala na biso ezali kaka tokumisa mokonzi te ezali malamu mingi. Mais to soutenir ye na ba action. Ba mama na monde bozali awa soki bosangani na Norvège pour Faci to simbi bino na kati ya plateforme Faci Mokonzi muke bosangisi bokosala makambo bilanga ezozela bino. Ba président de la République azali prêt pour nous soutenir surtout ba mama na bana mike na ba jeune surtout ba jeune. Alobi nini alobi ke bozo contact na ye ndenge bomoni boye kala te bomona mama bolimwa ok na Congo. Donc nyonso wana on nous supposons mama boko kita même ensemble boko organiser même ensemble parce que l'équipe a initiative mboka oyo eza na valeur. Alors vraiment bon on est et pas ya Bianco ou azali installateur nyonso tout na makambo etali papa Faci awa en Europe après si nous peut monter c'est pourquoi papa on est dans maboko babo nyonso tout. Merci pour la parole, on est ensemble, nous sommes là pour vous accompagner. Plateforme Faci Mokonzi et qu'on accompagne Bino et puis on a lobby et qu'on salema. Merci Mingi, Longonia. Faci, Faci, les peuples, les peuples, les peuples, Faci, Faci, les peuples. Yangwa Lekomi, merci Mingi. En tout cas, tu vas ici, ma bonne. Quand tu as le son Zembo, Togo, c'est la Zembo.
kopesa pe biso. Vraiment merci mingi. Ezande boye ensemble tokoyeba kotonga pe tokoyeba kokende so ba maman courageuse boya vraiment to sala interview aux estes mingi. Donc c'est pour profiter de l'occasion na remercier pe papa na biso mosusu asungi pe na kati ya transport eza papa Victor asalisi vraiment tozalaki na carence moko ya suka et ya telemaki alongwe osilo ya kozwa ngai na antenne na biloko vraiment pesami na moto so la sacrifice on est tozoluka po kongo ekende liboso. Merci mingi papa Victor. To continuer bandembo na ba interview. Okay. Merci, Bandeko Balandi, Bakongo Yasika, Netolobaki Ke, Awa, Ezali, Scandinavie, Norvège, Rokoyate, Maman Batelemi, Balobara, Kesso, Maman Batelemi, Mbo Ko changer. Ceux qui maman comme na bolingo ba changer, ba maman ba komo to mboka, ba maman ba komi ko sala maman nene, ba maman de bomoni ba awa. Faites mon les salles qui sortie officielle il y a Norvège pour Fati et bazaki ba maman papa ba yanki ba cadre la fédération il y a IDPS azaki présenté représenté chef de l'État ayaki awa ba organisation ebele zaka chambre du commerce qui est représentée par Gabi Kilima. Fédéral Yemoko Azalaki présent, Makambese Bele TV Radio T. Bon, Moni, Tolobara toujours, je suis votre porte-parole. Là où événement est allé, là on parle de Congo, on est là. 4 langues nationales les alliés. Minoko Ebele les alliés, Swahili, Chilo, Beza, Kota ya Congo, Tokoloba, Petokoloba, Territoire Bakanti, Uchiwapi, Lisanga les années, idée n'a pas besoin ni Bakokiti Wapi. Maman et Lilion de vraiment aux alimi en Ezer Galelo, Oyo, Bolobaki, Lele Kokisami, sentiment na les animi na soirée à Lelo. Papa Nazal est mingi, d'abord pour la réussite de la fête Oyo. Vraiment kitoko mingi. Nazo profiter pour la remercier ma journaliste Nyonso Oyo, ma salle la kibiso publicité en fait Oyo, en tout cas c'est bon et simi. Biso bezaba na fati Nyonso to kutani to sali awe simi. Makanisho uti wapi boye? Bofata kaka boye uti ndeni. Makanisho ezaki estero ya mboka. Estero ya mboka kaka. Donc to moni kobima ya président na biso Félix Chilo Motisekedi et pesa biso to courage d'abord. Caractère nae, façon nae, ndenge na ya koloba makabaso loba et pesi biso courage de l'obité pour la biso to ko fanda boye et c'est ngela écoute ça la fête pour la nega meilleur président mais to soit qui occasion wanate to l'obité il faut quand même la Norvège comme ya président na biso Félix et Okana parce que jusque là toyo kanisa ki na communauté awa il faut to la kisaka biso bana fatigué et si kana so to zali ba to fatigué bazali donc on va na kimia te comme si to zate non de to la te ba mama to telema ata to zami banemi satu malam to telema to ganga fachi béton pe ba musuba ko la biso maboko pour la maman li maboko mingi passer micro na digi vraiment bakota nyo surtout elo mama awa bozala libre ya koloba Swahili Chilumba Kikongo pona kolakisa ke na nzela ya sima fachi saka makambo baluba te eza makambo ya tribalisme te eza makambo ya Congo bato telemi poto benga na tribalisme to telemi poto za liboke to tonga mboka Congo moto nyonso aza na place na ye Congo moto nyonso azali na eloko kosala Congo wana lobby eko changer to bandande lelo mama na biso pesa kombo na yo opesi kombo na yo olobi na langue koloba 1 minute un message là on te suit les autorités te suivent chef de l'État à travers cette vidéo à Kolanda yo à vous la parole maman. Ok papa même ndinga kula mchiluba akula chakumbala ndingela bana betfonsu twasikijila wabunyi wajifika jenu kwa kutusoutenir mchinto echi chikondi tuwa binji la masumula tuwani jisanka jabunyi kwa bana betfonsu bakuba file mfala tubamba bwane
Fayulu ye mupiti tuitu mu soutenir. Félix ye mupiti tuitu mu soutenir. Kaji surprise, toi kaji mo surprise to kwa tupanga nyamuni Félix na pita muntu uji kubananga kujibantu bonsu pays onsu mu diaspora bena diaspora ni baji kwetu babanang Félix bikoni babo yimu pite kwetu tetu kwa surprise to kaji watu wabafeti shinto achituwa ni jisanka jabungi bimpa nini bana betu onsu bisamba bionsu to soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo, président wa bantu bonsu, ujini muchima munena, munanga bantu bonsu. Ujini muchima? Munena. Ujini muchima? Munena. Opesa mama kuna. Ya, banduku jambo yenu. Jambo. Nitaongea Mswahili. Amen. Jina yangu mimi naita Chantal Chibwabwa mwa Patrick. Amen. Hapa. Pardon sana. Ifashi tunakuja jua kufurahia president wetu Felix Antoine Tshisekedi. Ni kitu moja ya furaha sana kushikia sema tunakuwa na president mwenyewe wa Kongo. Original Congolais. Njone tunashikia tu furaha sana juu ashina paka wa Muluba ni wa kabila yote ile napatikana mu Kongo. Eko na mapendo na mtu yote ule tu anaitwa Congolais. Njoo kwa maana tunapatikana sahi wakati tunafurahi na kadoko ketu kale tulikuwa nako. Njoo vile tu tuko na furahi hapa. Opesa mama mikro kuna. Pamoja bana wanapaswa ku. Merci beaucoup. Na langue bien sokolo ba mama miniti bangu bangu. Kombo liboso kombo na yo. Kombo nanga mama Zeba Joel Chilomba. Mwa Muyemba. Nazana esengo mingi pona president na biso Félix. Na sepeli mingi lokola yaki na bukonzi aza president ya batu nyonso, ya mboka nyonso, ya mboka Kongo nyonso na batu nyonso. Ya ba mama nyonso. Na ba papa nyonso. Na ba jeune nyonso. Asante sana, Mungu akubariki kabisa, akupatie masiku mingi kwa dunia. Jina la Yesu Kristo wa Nazarete. Amen. Amen. Mama pusa na po kamera iza mwa musika. Gaina kurupa na Kiswahili. Otala na TV kuna. Congo et au Congo on a beaucoup de langues. Oui. Donc moi je vais parler en Swahili. Yeah. Mimi nasimamia Waswahili. Swahili ya ndani ya Katanga. Yeah. Kwa ile fashili tukombele. Tunasimama mama hapa juu ya kusoutenir president wetu Tshisekedi. Et puis tumefurahiwa sana kwa kushikia sema tunapata president wetu eko vrai Congolais. Eko Toyebi. Congolais. Toyebi. Papa da biso original jo vile tushashika furaha sana tunashimama tuko na soutenir Félix jusqu'à la mort. Mama yaka bango awa boye toye na pesa mikro na ngai to continuer mbango po miveza mingi te mikro ezali awa kombo na yo langue nini olongoloba mais un message pour la journée. Alors bana Chiluba kombo na ngando ba Marie Claire nazolo baboye nazolo kusabanje kona ngalo so merci dinga kule kwa nguko kwa president wote Félix Tshisekedi sanga ntete yonsu wa mwana mwena Kongo yonsu president wa muntu yonsu wa Kongo tutumu soutenir bwane atumupenye makumikolo atulame na atulombole kwa bijinge ndivyo mpeshe nzambe mpeneshe malonzo bana bitoka babo kati konga tukolebya bonito nzambe kalenda musambe matu kwa wenda moyo ndonso amen. Conseiller. Allô? Nema njina ula kabila mchiluba. Bana betu njini sanka jabunge vraiment jisanka jikita kunena. Lele ununkweu chivwa mmanya bwanangi mana na shakulu katikwa fachi. Ngima nikulu ngachi mwabebuka ka musangi mumai. Nijisanka jabunge bwa fachi wetu ayakumpala jitu matetu yakumpala. Bana betu bajikwetu basanka
bapate babeka social bana balonga tulase twachanana ma projet afacha bimika la tusangisha bikola kimwalukai tuji mwabe bali sangisha bani tusanka ni fachi wetu bana betu wetu fachi beto Kongo to ba ko Kongo ma muke pusana ata muke ya kapeka bebe na ya ata muke tuwa Kikongo mbote be una tuwa Kikongo fyoti ya mwana ko nilo kana jingala pona lo baka Kikongo biente amna ko Kikongo ba kino na evite ngai na kila lo kana sana esengo nini na mokozi ya mboka na biso mokozi ya mboka na biso to betelio maboko esengo na biso esengo na biso ezali ete kepote osiki mokozi na mondukite osiki mokozi na yo na ndenge ya malamu pe esengo na ngai ya kotelema awa ezali namonaka biso ezali sanga ya bamama namonaka yo obimaka na mama namonaka ndenge respect opesaka bamama yango wana epesi ngai esengo nakota na lingomba oyo mpona kosoutenir mosala oyo tozomona respect yo opesaka mama Denise biso mpe toza elongo na yo mpona respect opesi bamama biso mpe tokolakisaki toza na yo elongo. Merci. Moi, je vais parler en français. Oui, super. Si je soutiens le président Félix, c'est à cause de convictions spirituelles. Parce qu'à l'accord de Sun City, un jour je dormais, une voix qui me disait que au Congo il y a une pierre, mais ni le gouvernement, ni les rebelles, personne n'est assis sur la pierre. Alors il n'y aura ni gagnant ni perdant. Il y a une bonne situation à Congo et depuis il n'y a eu ni gagnant ni perdant. Alors quand on a essayé d'interpréter cette vision-là, on a vu que c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Donc personne depuis là n'était assis sur la pierre. Et avant que Félix soit élu, j'avais vu comment il allait dans d'autres pays chercher la face de Dieu. Et il y a les hommes de Dieu qui ont prié pour lui. On avait même oint l'huile avant qu'il soit élu président. Et avec le fait qu'il a remis le Congo entre les mains de Dieu et qu'il a remis le trône du pays entre les mains de Dieu, à cause de mes convictions spirituelles, j'ai dit que c'est celui-là que nous attendions, qui est assis sur la pierre. Car vous savez que les Juifs sont en train d'attendre Jésus, alors que Jésus était déjà venu. C'était la même chose, Dieu nous a envoyé un président, sachant que c'est celui-là que Dieu a choisi pour ce moment. Amen. je soutenais un maman no bête on a mal à donner de soutenir Fati Beton azamo na mboka et qu'on a ngeso chombe ya ça chombe ya caché ça mboka tena ya soutenir akaye de représenter to maman ya Norvège maman congolaise de Norvège na yakite ko représenter bango solo bibi sonyo so ensemble na sima Fati azamo konsa sonyo so azamo na mboka to fait adresse na bango Fati Beton OK maman yakawa OK musika Teresa ma usana un message dans langue de solo ni Swahili yo sema Swahili. Nafurahi sana kwa kunikaribisha mahali hapa na tunashukuru sana kwa Mungu kutupatia kiongozi ambaye ni Kongole President Felix Tshisekedi Tshilombo ambao wanamuita kwa jina ya Fachi. Vraiment merci sana kwa Mungu. Na kitu message niza nikapana tu kule. Unajua tunakuwa na reference sana Biblia iko Kutoka 12
Mungu aliweza kusema na Moize, akamwambia Moize, uko naishi ndani ya utumwa, unafaa uende kuokoa wana wa Israeli. Na sisi kama tulitoka nchi ya étranger, tuko bageni ndani ya hizi nchi. Ulimwengu mzima kwa tuko wa étranger. Tuko sawa vile watumwa, tunahitaji ba president wa Afrika wawaze juu ya watu ambao wako nje ili wapate kurudia ndani ya nchi zao. Kwa juu nchi kikona kimya, hakuna tena mtu atekala katika nchi ya ugeni. Ndio message ambayo za kuwapatia hivi. Maboko pour la bino moko ba mama. Vraiment Fati Bonania Fati Fati Mokonzi plateforme Fati Maloba epai na yo. Amjambo. Mimi nitasema hivi, hii ni mwanzo ya fondation yetu. Hatukuya pase tulikuya nje ya kufua feti tufurahiwe, tunakuya ni mwanzo ya fondation. Amen. Mwanzo ni hapa. Tunapaswa sasa tujua sima kule tukunenda ni wapi. Juu fondation hatutaifanisha tu feti tunakora tunashimamia pale. Fondation mini ya fondation ni kusema tuanzieni hapa, tujua sie kule tukunenda ni nini tutaenda kufanya muinchi. Tushishimamia tu feti hapa, sema mama Norvège, Fati pour Norvège balifanya feti. Kama tunaita tena wakati ingine mko tujekeni fashi moya, tutafanya nini? Njuu ya kusaidia Mukonzi, haina seni mpaka hii feti tunafanya hapa. Njuu ya kusema tumusutenir na shi tutabamba kietu kimoya ni nini tutaenda kufanya muinchi. Ni mashamba yetu tutailima kuanzia wapi? Tutaanzia kuchikapa, tutaanzia kulubumbashi kule tutaenga mashamba njuu ya kusaidia Mukonzi. Hapa hii feti tunafanya kukuko mii. Bado tuyamsaidia Mukonzi. Tushimameni, tumsaidie Mukonzi. Maboko para mama tokoni na suka mesi na suka. Ona mama yeko. Pesa message. Maboko ko ba tozo ba papa. Vraiment un message tokoni na suka événement. Pesa un message et na motema na yo et puis to clôturer après to so mama. Pour la sikoyo na lengi na loba mingi na mama na biso Denise. Parce que tu lobi mingi pour na papa, mais to bosana te ke pour papa pe asala pe musala oyo ezala malamu esengeli azwa lisuri ya mama na biso Denise. Yango tozoyebisa wa mama tolingi yo mingi, tolingi yo beta mingi, sunga papa na biso. Yo moko oyebi ndako soki eza na kimia mama nde atiaka epesaka mpe esengeli omisaka makambo ebele. Soutenir vraiment papa na biso na misalo aza kosala. Mwasi femme sage comme on le dit azalaka mwasi ya makasi aza mwasi oyo atongaka azala vraiment femme sage. Zala mama ya bamama nyonso ya Congo, zala mama ya bajeune fille nyonso ya Congo. Mema kilo ya bamama ya Congo na motema na yo, mema kilo ya bajeune fille na biso na Congo na motema na yo mama Denise. Biso na kati association na biso tozali prête ya collaborer toujours pour la bolamu ya mboka pe ko soutenir yo elongo na bokonzi na makambo nyonso oyo ozali kosala. Alors maman Denise to pesi ba courage yebaki na kati ya kosala oyo ezali pasi okuta na bangomba okuta na banzube mekolemba te telema ya motuya lakisa bolingo na yo na bana Congo et surtout na ba mama basi telemisa valeur ya bomwasi na kati ya mboka, telemisa valeur ya mwana mwasi ya elenge mwasi, telemisa yango mama yango nde tozala yango kosa. Soki biso ba mama tozo telema boye, je pense que tozo kompense pe mpona bana na biso ya basi oyo bazali kuna toza na nsima na yo, toza kosoutenir yo ntango nyonso kaka mposa ekozala tokoyeba kaka koluka yo. Merci mingi maman Denise batela papa malamu na kosukisa mpona koloba mpe na papa na biso tosepela mingi ndenge atambolaka azosimba mama Denise na liboko eza kitoko. Papa continue bongo mpo bapapa mingi basalaka yango te bayekola. Merci. Joma sauti nilikuwa nayo. Yema hii atuonao bato tukwambia president wetu. Jua hii kundi ya mama bana. Wa chisongo china na chikala chiji organize cha mama mmoso kwa Norvège. Mungu awabariki sana. Bwana kulu ababeneshe. Amen. Amen.
Toi, ce que la bonne, tout ça que là, papa Maurice, premier, ou du moins, beaucoup de temps, vous savez, mon gars, tu m'as dit, moi, kewe, tu m'as ou tu dis, mon gars, tu m'as dit, Norvège, moi, j'ai ou amudi moi bingi jimbe ne ko bifila mu miaba ikenge na bane muntu yonso mwana mwana Kongo wonso yimukela mutanga lake musoko mujim ani monde mujim afete bingi jimbe ebi president wetu afete bingi jimbe ebi kuji mwana Kongo bakuma yimane badibika bavive na mushindu kai bakusoutenir le président wetu Félix Tshilombo ya tosa kiloko. Merci beaucoup vraiment. J'ai beaucoup à vous dire. Ok, toi ça. Je voudrais aussi parler en Swahili. Vamos supor que o Swahili. Mina furahi sana kwa na mwe wote pamoja hapa. Ngine jisanga ya bungi kwa kusangila neno mwabo. Kuona vile ba mama bafanya organisation yao nzuri sana. Mungu tuitumwa na mama bajisangishe benze mujimu munene wa kusangila nao president wetu wa Musoko. Donc accent sana. Toi ce qu'il a bungi. Ok, donc kuambia aussi mkikumwa kidogo. Ujuzi kwa kule kumwakulu wa Chikongo. Matondo mingi chela mwe Chikongo to amalete. Bampana betu nyonso befanda kwako. Betu bena kesi betu kena kesi angolo. Nazana isingo. Jena nkombasha mwakulu wa Chikongo to kwa chitumandifika kutoka. Papa Maurice Mokwana. Okay. Ndomana Chikongo na Kikongo mingi polo bake na kati ya mouvement oyo na kati apa ya parti eza tribalisme te omoni balango zo loba loba na Kikongo toyo ka. Okay. Okay, na mouvement ya bakenje ya kwako. La mouvement oyo ba mama basali Norvège pour Fati tribalisme quel vert. Tribalisme ezalité. Muntu nyonso ame akina kesi angolo akuma na kimbuka yayi. Muntu nyonso tu azali na sembo ya kokoma na kati association oyo. Ya. Matondo mingi. Merci mingi. Vraiment merci beaucoup. Yo sur parole na yo tozo c'est là. En tout cas, mingi amei la Norvège. Mingi wa amei wo muso wa Norvège. Oui. Chaque fois Clément. Oui, mon collègue Chilo. Même nous avons ça. Tunapigia Mungu asante kwa mambo yote yanapitachukua. Chitwela nzambi to asante jina kwa malu onso ajuma kitelelo. Malu ajumike la filiji sanga mkacho mchayo. Ni maneno ile inaleta furaha ndani ya maro yetu. Nchintu chichikale chenza kwa mama. Ni maneno au kundi yenye kufunga kwa mama. Musoko kwa mama. Mukini kama hamuna mama au musoko mufwe. Ile mukini ni akufwa. Tangila chintu chenza tujalelo. Mwangalie kile kitu kinafanyika siku ya leo. Chenza kwa mama. Kinafanyika ni jua mama. Mbona kwamba bwana? Jo kusema hivi. Mal ons ajatangila bumfu mwa Felix Tshisekedi. Jo kusema kwa maneno yote ile naangalia bu president wa President Tshisekedi. Ba mama bika kwa mtengi mwa bikole. Ba mama ni bantu ba kwanza bale bana soutenir kabisa. Tujitulomba president wetu Felix Tshisekedi wa Mulumba. Tunaomba president wetu Felix Tshisekedi tangile chino cha ba mama. Aweka akili yake kabisa ndani huko mama. Temo yonso inai ya Kongo. Angalie tu mkini yetu makona yote kadri ya Tone misoko miko abo imbangu feshe bulongo liba kulongola kwa misoko miko ya Afrika. Na ile mikini yote ile banampatia bukubwa wa kuangalia ile mikini ya Afrika. Mwichi mwarusa kuigana mwenda mwenda. Roho ya huruma iko ndani mwake. Mwanga tepukalenga bo mwichi mwarusa. Anabeba bu president kwa kwa roho mzuri yake. Ni zambi amwabulishi. Na Mungu amubariki sana. Mei manene ajimika amwabulishi kwa Belgique. Maneno makubwa ile alisema kule kwa Belgique. Ojua mwebeshe lukongo bwani. Mwakuluka, ani mwakukai munene utu mutamugunanga. Ile kesho balipopoze banasema ni lugha gani au moka ile unapendaka maisha yako. Kwa kwamba wanangimuka ni mwa wajinanga. Anasema mimi napenda niko mkitu kinene mpaka amu. Mkumujinanga mujimalo abo. Ndani ya amuru muko maneno mingi. Mujilose. Muko huruma. Muko ambe muchi kwa somo mujimao mamo manyi machite. Muko matunda ya Roho Mtakatifu nefu. Mbona kwamba ni malwa mbibe
nani president wetu enzi nao mjumbe. Ndio kusema hii maneno yote president wetu aweke ndani ya roho yake afanye nayo kazi. Tujitusakijila mjumbe mwenzi tujalelo. Tuko na piga asante kwa maneno yote napita siku ya leo. Nanga president wetu wa IDPS mwenyewe Norvege. Zaidi huyu president wetu wa IDPS hapa Norvege. Tutu nyama kumiko lo bwana muji mweo kaweleke jifanga chite au fikishe tano gondegele. Ndio maana tunamshimamisha juu yeye kusa ambassadeur banaacha kwa Felix huku kwetu juu endelesha hii kazi na kumwisho. Ni tutumwe leto asikilwa bungwa kubanda kuweka kujuba nampo ni bibanda anbobwa. Na tuko na mpikia asante kwa kupanda kwake na kushuka juu ya parti yetu. Zambia mambo duisha. Mungu ambariki sana. Tujitusakile baba. Tuko na mpikia asante kwa Merci papa. Merci papa Maurice.